moi si azali moi si azana mobile na ndako mais automatiquement azana coucher na léopard azwaka léopard wana soit que na zamba basololi na léopard apesi masanga alambi lotoko bamelina moi si wana na léopard bamelina ensemble et puis na simana yango bakushi na ye léopard wana aza uniquement pour bomela nyama bokomona ufanya moi si moko boake na zamba boba azui basololi na léopard na yeba léopard bomi nyama moi ça azui na ndako na nyama na ndako na musuni na le quotidien na sali OK mobile na ye wana ya léopard apesa kaye banyama ponoli ezali différent ponoli ezali comme susu na koi mobutu azwa yango tradition koi pa na biso tikolo baboy exactement dans mobutu elateli wana ezali significatif na totem ya baboa mbote mokili mimba soso leli au parleur benga papa benga mama benga papa leki benga mama leki yebisa bango que au parleur e bandi tango soso la relaxera ke misala et sengeli banda tina ni bolanda biso parce que lelo émission o eza ko lobisa mokili mobimba tozo côté sika bat bakota raté tozo lobela o bat ba lobela raté tozo sala o bat biso ba ko sala té pour na relaxer que tozali au parleur soso leli tango soso leli mosala bandi mosala mo bandi tango bozo mona belenge bozo mona teni oyo teni ya makambo bozomona mambo tozo kosaleza makambo lelo bato mingi bakomi koloba au parleur yo komi koyeba ba secret mingi okomi koyeba banganga ya solo banganga lukuta bamangomba ya solo bamangomba lukuta ba phénomène o ebatama na basima même ba orchestre même ba mouvement ba succès ya ba musicien ya makambo belé au parleur le komi ba secret wana tina ni Nathalie Sakibino que lelo toza référence sur lingo yeba bokoko ya solo yeba makambo belé ya solo telle spiritualité oleki awate donc mobulu to embeli bino susu nzambe pona nini to solo na nzambe to betela ki bino lisolo ba phénomène ya milimo ya mai milimo mabele to kangi non parenthèse jusque là et comme bimisela biso ba chapitre ebele bo mona ki l'autre fois ayaki ko betela lisolo ya buta o ezali village natal na ebande ko bele ba yeba ma solo et ba village natal na bangote parce que pono yeba bokoko na yo tant solo ba bokoko on voit déjà où ça référence na bakoko c'est-à-dire isengeli oyeba na village na yo makambo ezaki ko sele mandenge nini tant que vous êtes toujours en contact na makambo na te c'est-à-dire que non yebi bokoko na yo ta betela ki biso masolo buta mais yako kamwa que na kisangani kuna na ba village ebele basi basa couplaka na ba investigation to ba mituna opena to rozana ngo pena dire rotuna tant to zo mona likambo bokoko ibangi sa rappeler moi bato basi basa en contact na banyama to mona rappeler mindele bo mona pe même na bilili indienne oyo abalimbwa mobali na embwa bato baza koloba que non makambo oyo ezali eza ba sacrilège ma nini eza kosalema ba mindele bakadia pemba tout ça mais le tout comme on peut nani tsa bokoko na biso ba pratique wana pe bando zala to comme pe obimisango lelo moi si azobala nyama na kisangani makambo wana ezala to solango na nzambe waza awa to koyeba que pona nini même contexte ya mobutu na côté ya kisangani azola ta chapeau yango tout le monde a même ba chef coutumier ba konzi ebele bazaka na poso wana ya banyama tout ça to découvrir yango awa makambo ebele nzamba sana biso awa nzambe mbote na yo mbote papa boni yo oki mezali nzambe oui lisusu awa to yambio au parleur pour dans tout sur la makambo mais sinon kota ba réaction avec bandeko ba question ya kebele to ndenge ni bon ba question ya ke vous êtes disponible à répondre. Il est toujours disponible à répondre. Exactement. Mais les lots, toujours ban ça parce que yo mayolo baka bat tikarana bilo ko bela ko lia na habité les lots bilo monsieur Robima auto lia ka lengi. Bon. Mais europé qui ça ngoto nengi. Na les lots europé qui ça to ba vérité, ezali ko sala manakati amboka na biso boko na biso. Ndenge oyo ba ancêtre na biso ba evoluaki. Na basi na mibali. Ouais. Si ko les autres na ko tozana tolobela makambo ya basi comment ba vivaka na mboka na biso mais les solo ya buta l'autre fois tolobela ki ndenge bazaki olobaki même papa na bino même na bamboka bandoki o babatela ka libota c'est-à-dire différence ba kadiam pemba ezali c'est ba o babatela ka libota na oyo ba sacrifier mais fongola parce que tolobela ki mingi l'autre fois ba o babatela ka libota ibo ba o sko ba sacrifier comment moi na ndeko na ngai ngala ko sacrifier parce que d'abord kindoke ba ina mutema mabe
soit mutu mabe à sacrifier n'importe qui oza mutu malamu à sacrifier ça a une protection pour l'évolution de la famille pour protéger la famille pour la famille beaucoup et ça va bien après ça a une chance que bato ba kende liboso non que au dénigrer bango parce que une conscience na yo bon ba évoluer on est malamu. Mais sinon tant que zo ça bon c'est à dire que na molimo ba ki ko salela yo oui ba ko travailler pour naie ba ko travailler uniquement pour naie pour évoluer pour la protection familiale. Par exemple, même na sacrifier ça là ba concert, ba concert, ba koufi, tout ça. Mais ils allaient pour sacrifier ba musiciens, ba nani pour évoluer bango, ba kene liboso. Yo koufi pour naie na monde wana ba juillet, ba comme c'est esclave. Pour évoluer à travailler pour naie. Est-ce que vous m'appelez à tellement peur à cause de la paix délivrée? À cause de délivrer retard. Retard voilà à koufi c'est normal. Dans ce qui tend à y avoir beaucoup de temps et OK oh Allah pesa que benzamba pesa qui est beza combat pesa qui est à confession temps normal on doit se libérer. Donc bateau au balé qui sera bateau. C'est à dire que ceux qui ont le qui c'est moutongo azaki par exemple il a 20 ans mais nzamba lo baki qui est sur kufa na 30 ans il sur le qui c'est na 20 ans. Donc on a 10 ans on a ceux qui sont esclave. Si 10 ans na yeko quoi. As esclave. Donc on travaille pour na makambatinda qui a que nous sala. As esclave. On travaille ko sala ti âge na yeko ka normal ya okufa o nzambe pesa ki beza kumba pesa ki na ye li a okufa po a évoluer sur la makama normal a jeune ce normal ni voilà, Bandeko Bazar Rolanda Bisso et Belé, je vois là une très belle dame, moi ce qui toque au Lissolé les Canara, très bien, Karine qui m'emballe, autopêche vraiment Bambo et Belé, Bissika Wapia Zouamina Mikilia, Potage Rolanda, au parleur, Raté, Tomoni Papa Nzinga, le vieux Nzinga Stone, Kouloutou Yabalé qui, le fils aîné Abana Maele, Bambote, Bissika Nyozouami, sans oublier Maman Bibi Cheoun, Koudé Raté, Maman Bagoudanze, Topesi vraiment Maman Bambote Belé Bazar Rolanda Bisso, Balingraté, et Raté Tomoni, ingénieur Mikel, moto à Simbi froid na Kinshasa donc climatisation qui toko Yohana ça vraiment que au parleur Zalazala to pesi bambote belé pourquoi pas fidèle hein Yohana zana doit bêter là yo Simbelo libaya au pesa on a habité au Joseph Akosa papa na Yesu donc to pesi bambote belé bolanda biso tellement belé boza ko sepela une émission oyo to pesi maman Laure mbote hein vraiment mbote na mokonzi maman azana kodia kokaba hein ti na batu na ba papa ba maman na bande ko basoka mo ko kabana eleki to pêche vraiment bambote belé et si quand nous sommes Miridimbi a chef d'œuvre de beauté une très belle dame papa Sunda ba vraiment balandara biso belé ba maman na biso ba maman Brigitte ba maman na Nusoki ba maman Viviane basanga kolanda au parleur tepo awa ba eba ka bo solo to koti siko na kati ya likambo yango bande ko na ngai bokoko qui cadre un peu franc-maçonnerie, rose-croix, bouddhisme, incankar, tout ça. Ah ouais, ils ont des haut-parleurs aussi quand ils se tiennent à la mesa pour comprendre. Toké et pas balokolé. Tout le monde a fait bandeko. Il y a Bouta. Bamboka ya Kisangani, tout le monde a tel ce qui vient déjà likambo. Il y a bana bandeko ba si yo bandeko na biso ya Kisangani. Soko balié kaka. Moi yo zo aliso likambo zate. Olango. Pour nani ni ba phénomène wana bo découvrir. Ah wala leso to redécouvrir. Mayemzusu ya somo Polo li ezalaka nini Nzambe exact fungola biso na buta bombela ki biso makambo belele lo oza au parleur mwana mwasa ko linga penyama non chez nous et pas na biso c'est nous na Kisangani ezalaka makambo wana ezalaka na ko sangote parce que tout le monde a bien mutabuta titulé Andoma, Aketi, partout. Surtout dans Andoma, Mboka wana na loka Andoma, ça le rappelle terrible. Oui, les années Akisi à Makasi à Koleka Kisangani. Oui, bah tu vas aller Bakisi, ils allaient partout na kati na village na biso. Pour au parleur, tu es bien quoi nyoso, ce qu'on a eu quand des asango Andoma wana Makasi. Et ça la mystique Makasi. Et ça la mystique Makasi Mambungu, ça la mystique Makasi. Na Mambungu. Oui. Ah, donc cela veut dire que moi si azali moi si. Azana mobile na ndako mais automatiquement azana couché na léopard azora léopard wana
soit que na zamba basololi na léopard apesi masanga alambi lotoko bamelina mwasi wana na léopard bamelina ensemble et puis na simana yango bakushina ye. C'est normal. Bazo solo la paix na bazo solo na ye na langue na bango ni basolo na mystère traditionnel. La langue traditionnelle. Basolo na ye pe apesi mwasi wana condition na lingi boye pe moi c'est respecté. Et moi si on a pas bail na yemsu na ndako. Aza pe marié. Aza marié. Mais à qui koluka nyama? Léopard ngo. Léopard wana aza uniquement pour bomela nyama. Bokomona ufanya mwasi moko bo akena na zamba boba azui basolo na léopard na yeba léopard bomi nyama. Moi ça azui na ndako na nyama na ndako. Na musuni. Na musuni. Oh na lokotier na sali OK mobile na ye wana ya léopard apesa kaye banyama abomi nyama apesa nyama ba vivre pesa ko lia mobile na ye mususu pe azo remarquer yango mais moi loba ezate pas dominer par rapport la mystère la boko na biso mais na boko na biso tant déjà mukendi tellement tout fondra pemenya bakolo bafongola biso maele netingai to ke un initié Congo mais na remarquer que musuni wana kozala na goûter oui musuni wana bon ponoli ezali différent ponoli ezali comme mususu na koi mobutu azwa yango tradition koi pa na biso tikolo baboye exactement donc mobutu elateli wana ezali significatif na totem ya baboa. Totem na biso ezali léopard. Donc léopard azali nyama oyo tozo kumisa ye. Donc soko bomi nyama obomi léopard. Yo za leki. Yo bomi léopard okolia yango te. Donc okobana ko mema yango okenango epa ya kulutu na yo. Kulutu na ya zui yango abeti bambunda sali a sacrifice ba makambo belé azui yango amemi yango epa ya na ye mususu. Là na pas zui yango abeti bambunda sali makambo tu sali bani apesi mbongo bazui nyama wana so bale ti e ko batina niveau liko ya likolo oyo kino mutakolia nyama wana mukonzi ndema rambuti mobutu kokoma na ye chef mobutu kokoma na chef ezali tradition baboa ndaka bika ndi apesa ka ye ndaka bika zali chef na azali chef na biso la tradition et puis la makabébélé et puis la politique et puis ayebana ki makasi. Donc on a qui na pouvoir makasi y a ensemble tout ya côté. Y ensemble on a qui ko lobela biso za ki nenda kabika. Donc mobutu ko yeni na kisangani aki ko so makambo o wana ndo wana et puis nenda kabika et puis na si je parle ça c'est vrai. Donc ça veut dire que nyamawana ti e matana chef voilà chef nde akopesa chef nda kolia ali mutu na ye na bato ba mutu na ye eza bana noko cela veut dire que eye eza ko yati ya na leki na lezo matama na ti comme na suka ya zui yango apesi yango pa chef azali chef akolia yango nyoso tu balongoli poso balongoli makambo nyoso tu bapesi na ye ya zui yango alors bazo sikoyo ezangi mutu bapesa bana noko. Tradition. Mais Nzambe, bateau basé Rolanda Bisso, bien un peu tradition Congo. Parce que bien déjà Congo. Détenteur, il y a Ngo. Voilà. Ngo pèse qui nyama. Exactement. Parce que Fongo la Bisso par là, ce que Yozolo que moi si ça dit que tu tout ça qui va détenteur en Ngo, donc basé la Bisso les solo pèse qui le canaba nyama ou bien pour Ngo pénal le par pèse le moko te sonné ni Fongo la non. Centre na Bisso bazalaki automatiquement na nature na Bisso. Na ko évoluer na Bisso. Donc cela veut dire que tant que vous avez évolué, il y a transmettre un message et pas ya na leki na makamutu. Léopard azalaki nyama moko boye ya tradition totem na biso auto komisa ye to pesa honneur. Mobutu azwaki yango. Azwi yango na tradition na bangwandi te. Azwi yango partout te. Azwi yango pa ndaka bika. O azalaki chef traditionnel na biso otokumisaki totombolaki likolo et puis azalaki administrateur du territoire na kati ya mboka na biso ya buta. Donc kisangani ba village nyot basi ba nyonso ba kokiope ko kota contact na ba nyama na léopard wana non ezali tradition il faut ça na bokoko nango il faut ça na mboka na bino na mboka na bino oza na bokoko na biso po o bana ko vivre na nyama na ndo mapesa la oui ozo coucher na ye
ça ne makambo surtout. Vous êtes couché. Oui. C'est normal. Et ça les marque nga na humanité na moni yango boye. Que moi si oya beaucoup la nyama, moi si oya azalaka na ye na léopard, afanda kana ye, asalaka makambo na ye. Abomela ke nyama. Léopard pena ye pena. Léopard a ye pa na moi si nanga na coucher na ye. Chéri na nga pena, montu pena. Chéri na ye. Asa muta musika na ye te. La tradition ya biso. Moi si vivre na ye na léopard, c'est normal. Abomele nyama, asali makambo tout normal, tout ici. C'est-à-dire pour le bani na bato kisangani, moi c'est ça on a pouvoir le kambali. Oui, non, partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui. Pouvoir à moi c'est le cas mobile. Moi c'est pour l'exécution mais en réalité, ça n'a pouvoir être. Mobile, ça n'a pouvoir être. Ça n'a pouvoir ma casse à moi c'est. La domination, la pouvoir, la diriger ma kamutu, ça moi c'est. Pour na constant peu tout côté un peu na katia débat na katia ya profondeur bandeko bazo au parleur ma bête mais ya côté là que mingi sur lingi pe moi c'est qui sangani ko sentir tellement lingi makasi donc mon abandonné va commander ko dominer mais tout ça qui sangani ça na kisi ya makasi donc on déjà pour na basi ba dominer kami bali donc ezali culture na biso que basi ba dominer ka biso donc sur bali moto ki sangani ko kamwate que moi si pena po kolia na yo kolia na yo occupé yango makamu na yo tu ya vie donc azana ngo bien azako servir kitoko makamu tu kitoko moyo ki maye ezate ozole tambanda moi et okozula été po ozole ndenge to dominer yo na makamu tu na kolia cigarette apesi yo makamu tu ayeli yo tout ayeli yo nyo surtout akopesa na yo pour uti musala cho makolo na mai na mai ya sukoli yango domination donc culture na biso il faut pe batu na biso pe bakeni na poto te pour bazwa culture ya mindele te bagarder na bango bazalaka sous ordre na bango mindele bazalaka non bagarder culture na biso poto évoluer kitoko ko respecter mobali donc domination ça dans le sens que ningo zo servir mobali ndenge ozo na makamutu na kisi tokocha la domination nzambe ne comment pas na kisi utili zo mais oui pour moi si mobali na yo azala sous ordre na yo a dominer yo parce yo lingaye comment ko fana mobali zo lingaye te mobali lingaye bali basebele asana basebele akomuna wa lulia muno alila lulia mais faut dominer donc basi qui sangani on avait donc mobali reboucher comme meka kututé soko miko ko muna makamuna yo tradition na biso d'abord ce que zo bana d'abord maman na bomwana nanu azo coacher maman na yo papa na yo tout no azo coacher azo la kisa yo kini basala ka boy même tina mbeto mwana mukie ba 8 ans déjà bazo la kisa makamuna yo surtout tia combien ba 20 ans d'heure jouer déjà ça l'expérience makamuna yo surtout mais comment yo zo ngate kino tradition na yo landa yango te basi na bino na poto bakoma ko esclave pardon ibali bakoma esclave pour bolandi makama poto mais bolanda o tradition na biso lobi pour tout ça la bien pour to yokana bino bozo kana poto bozo kana tena mibali na bino bokabwana mibali na bino botu mibali na bino esclave bato pamba bazana connaissance te bazana zoba na bino est-ce que c'est normal donc basi na biso ki sangani domination na bango ils en sens que a comme sur le roi moumbu mais à garder yo mais poto pe ba checker moi ça na pouvoir mais ba bebisa ma casse poto ezana tina mon côté beaucoup landa makambo mindele te bino basi na biso bazana poto bo respecter une belle na bino bo ça ben pouvoir pour marcher bien pour bazana bien ba m'appeler mbongo bazana bien mais besoin dénigrer bango moi ba évoluer ezate moi ba comme na mbongo pe ezate moi manifester ba connaissance na bango na kati na bango ezate parce que vous maltraiter bango basi a poto boza uniquement pour maltraiter ba congolais baza na poto mais par rapport est-ce que ça te dit aussi un certain comportement peut vie à bande comme tout vie à bande comme ça parce que basi baza na poto ba suivre makambo ya poto culture na biso baza na noter c'est parce que ba bois qui c'est l'équipe ba bois qui na biso voilà donc bazonga na façon que bazonga normal traiter mobali bien traiter mobali bien mobali na pouvoir pour mobali se manifester pour akende liboso yepo kende liboso atozo dominer mobali mo dominer so na ndenge ki zo à l'aise na l'aise na kimia
Ok. Donc la beaucoup on a besoin de c'est comme ça. C'est comme ça. Moi je suis en pouvoir mais chérie no les ngaro. Alingaka trop. Donc yopé sunga mobile na yo. Azala bien kubu ayete ko bengana ndakute. Donc on a nyama ya zamba. Non, parce que bengana bon pour la poto. Est-ce que chez nous bako bengana bango? Ko bena village na biso na ndoma bena na buta, ko bena kisangani bako bengana bango. Impossible. Voilà, on bat en et Nzambe toujours qui non avant la zone on a parenthèse il y a fait président Abisso Mobutu ou Tambola qui bambo rebellé ti a comment qui n'a point wana même ti a PC combo Zaïre et là telinae tout tu comprendre que tout est ça qui significatif surtout pour na ni na biso même biso le lope surtout comprendre au Congo c'est dit même là telina biso pe et seigneur et échanger mais Nzambe tant bazo s'accoupler na banyama bongo basaki ba botaka peto ba botaka no botaka na mobali ne oyo ndako ya na botaka mobali na ndako moi sango ko yeba ina ndenge nini taba kushina na léopard mama nzaka zaka na sima Kongo na ye oui to taba kushina ye achi ba greffe pour asa maboko te il faut ba greffe right il pas akanga mwasi c'est normal ta bilo ke na boka na biso na yebi yango pe na mona yango pe salemaka pe batu ba yebi makamona village na biso ba ko raconter histoire ezali mensonge te donc beaucoup o eza makambo belé oui tradition eza na phénomène yango mais la vérité pour bingi bazo bimsango kaka juste bien mais bazo saka muke ba lobaka yango te sikoto ba vérité chez nous basi na biso ba vivaka ba mbanda na biso bazali ba léopard donc yo mbanda na yo léopard et puis akoya amoni yo agressé yo mais akoboma yo te abi que ça mbanda na ye pour la condition moi c'est na pesaki oko toucher te donc basi pe ba pesa pe ba léopard na condition oui ko boma mbali na ngai jamais comme ka toucher te ya ça uniquement pour travailler pour na ba abomi kulupa abomi mboloko abimi nyama moko aina ona ndako pe ala place atikaka soka tigango moi ça ya zui yango akina ona ndako mbali na ye a servir mbali exactement mais on a mon pasteur mingi na ngomba ba boya biloko ba pesa ba tebele ba biloko wana mais bakobanga yango ndenge nini za ko salema ezali culture ya batu okoko na biso okoboya yango ndenge nini ndima yango salela yango yoko boya yango nini makambo est biso te yesu azali yesu ya bango basi ya lelo eske bakokoka eloko wana bon basi ya lelo bazali na ville pourquoi ça comme disparaître nature na biso comme disparaître tout comme perdre connaissance ya makambo na biso ya évolution na biso ya mboka faut tozongela yango alors ti bapesa mboka na biso kombo léopard c'est-à-dire ça pour na koyeba que toza ba détenteur eloko wana fungola non ya po tozali ba détenteur ya eloko wana po tozala ke eloko wana pour eloko wana pour na biso léopard ezali symbole moko boye ya makasi pour na biso pour to évoluer Mobutu afandaki na ye ayo comprendre que no oui nature totem na biso zaki léopard akendeki na buta afandaka na buta pe asalaki makambo esengelaki léopard yango zaki léopard wana apesaki pouvoir que léopard na mboka na bino léopard nde azali chef donc Mobutu ayebaki bokoko makasi tant Mobutu alobi retour à l'authenticité zalaki beso bate pour atali religion na bino botambo nango ils ont marché terre abi recours à l'authenticité tozonga na bakoko na biso pour kuna nde pasi makambo efandi boko chinois apona ngai te ya français apona ngai te comment na comme esclave ya muumbu ya mutu mususu onga na yebiete tradition na yebite comment na ko évoluer na makambo c'est possible il faut ça bakoko na ngai makambo na ngai tout pour na évoluer léopard bon makanyama oui mobala ko fana ndako bo fani mbanda na ya bomile nyama mbanda ne léopard akatikeli place matika kango yepe moi ça ka zuyango na bon nyama moko boye na bon ko nyama kufi okuti nyama kufi te you know yo ne mobali na atikeli c'est dire que biso to bazaki ko vivre na ba léopard ba Congo donc ba congolais ça où il y a les lotés ba photo zonga des forces na biso zaki wana des forces na biso ozomona moi si aza kolesa mobali na makamunyo
nyoso akena bilanga kati bilanga sali makimusa tout parce que chez nous moi c'est dans ça mobali ezali que non mobali oui akosala pour mobali moi c'est na yali mais mingi zaki basi pona bilanga okata bilanga mobala kati bilanga pa kati bilanga tumbi bilanga zambe sili awasiki yango mwasi alona masangu nguba pondu makambu tout mutakola ngo mwasi donc pouvoir ezaki pa mwasi pas balité makambu tout mo sina sala ka ngona ndako parce que ba numéro to bando mona ngona mutu mususu boye akochaka bilanga neka lonika mokiebo mais lobi beaucoup tineti neti batu mo bakota ki ba loni nyole voilà wana ekoyi makambu mususu wana ekomi sukuma maponoli wana ponoli va tukuna ponoli siko tukota sona ponoli siko pour la ponoli ngai na zabu na koza mwasi na pardon na sana tradition na ya kisi na ngama kama ngai tu pona boma po oboma na nyama mobala boma nyama akiba bomi 15 20 donc cela veut dire ça na ba esprit moko bakota na kati na baki ko sala travail pa bomele nyama makamutu ya memi yango siko inango andako ponoli ezaka bongo partout ba yebi yango na kisangani buta aketi andoma mambungu titulé partout parce que ponoli za kombwa nini ponoli za kombona biso la tradition na biso la transformation ya ba nyama mobali afandi boye nyama kufi abomi nyama donc l'esprit moko bakanga nyama ba bloquer ba bomi atiki donc ça qui ça ponoli donc aka bomi nyama nyoso tout ata 10 15 20 sur nyama ngo ezaka elengi te ouais ndena ba po yebelo kwa mabe voilà au sentir que goût au goût ça nyama ponoli donc ça la ponoli ata muto akisi abomaki yango na kisi na numéro nyama ngo za kutolia ye mais ata kuté noli kaka parce que ça la bisambongo ateka po mbongo donc tout le monde a bato bangana ntaba bato ngana nini boye donc mutu a multiplier ka banyama multiplier ka et le connaît seulement pas la biso ils allaient net biso chez nous on fait ça mais c'est pas na est tout le monde a mutu pe boye ba bi boko la mukape boye mutu avec na dingombe lobi akomi na 20 ngombe lobi akomi na 100 ngombe ba pesa ba ngombe ba wuyaka et uta ba yo ba na kati multiplication toujours ezalaka il peut se multiplier kati au bout de mois là une multiplication c'est multiplier na bana ozobota normalement non mais kobota na mystère ta ko zobota mutu parce que na mystère te zali sekita ta za ko se multiplier mi boti 20 30 30 50 bana bana yo boti wapi et pas na yo c'est multiplier de temps au botaka na vie yeba ke ka yo ne se multipliera vous avez bikira musute ka bikira ba utepa na yo ne se multiplier ndio kumi na bato ebele déjà uniquement yo ne se multiplier donc na kati na biso boy bato ebele ba na kati baza na kati ata milliards de personnes na kati na yo mutu mokili na yo pe ozali nzambe yendo kilaka nzamba kilaka te po mona ka yete muta kilaka na mokili ta yo donc on mi pesa telebo moniki okuzanza na nzambe exactement de na kati na yo ba super mais bat nyoso tout ezali ngai ezamokili ezali ngai na ko bata ata 10 000 personnes 20 000 personnes moi ngai na ko se multiplier nasuka moi sina ngai na fanya na yebu tuzane cérémonie na biso sala ngo oyebi yango ezala moi sina mbali ba cérémonie na bango na sima na moi na bi pena lungi ya papa yongia papa na mtu msute mwana botani bwana yo kuboya mwana ona kaka ino msimiti poko okuma milliard na kata mokili oyo loka ba chinois ba se multiplier ati kobota kaka pour se multiplier ça se multiplie comment beaucoup Congo comme ba milliards de personnes et c'est le Congo tant que banda qui est kibo tant que zala bato bazaki moke kaka bato na kaka mutu mona se multiplier ada
il y a ba noir azali, il y a mindele pe azali, il y a chinois azali. Ba tout bazali. C'est pas dire que non Adam ya ba juif, ndabota biso non. Ça Adam oyo, il ba congolais. Ndi a se multiplier, mais to comme le boy. Ya biso. La biso. Parce que là c'est-à-dire que biso totem na biso za la rani. Totem na biso par rapport à culture na bino. Ozani muluba. Culture ba lo bezaleli. To sayango, yo kayango, ndi kontimela yo, peut ko évoluer. Donc nyama auto ko ki oliate. Si ba pesa même équipe nationale comme le président est significatif. Mais Hermoro est comme Simba, Hermoro zongi Léopard, mais quand même peu par rapport à tradition na biso, il y a ba chef na Zoya. Chef Moussoye, tradition na pour tout ça totem belé. Na Congo tout ça na kamé belé. Ça tout on a fait des 455 dialectes. Donc tout on a ba totem na. Donc ba sangi sur place moko. Toi. Tout le monde culture na tu comment ya biso moko ba sangi sa biso place moko. Comment eloko moko. Et bien moko. Pour la création, pour l'évolution. Mais il y a biso bandeko babota marana buta. Est-ce que ba préparer bango déjà pour le ministère? Bandeko babota mais déjà na kisangani tout ça. To ko kampe ko yeba. Ba zali préparer. Mingi baza préparer. Préparer oui. Même na makama léopard ba préparer. Te basa ba ibi non na buta yibu ko na léopard nanga andaka. Na fanda kanaye, na sala kanaye. Et bon soit quelque part ba lambele sko musunya léopard, yé pas évitalier. Vous savez mabé. Bon, vous savez mabé parce qu'à éviter. Mais cela y est bien moi au salaire modèle. D'autant plus que c'est conscient dans ma cambonate, moi il frappé. Ba retour ya ba totem ezala rani au lieu nyama moko totem ya mboka na biso. Ba to belé ba yeba suma mbaba mboka na bango te. Oui, retour à totem ezali coopère de pouvoir. La songe ya makambe belé ezana vina yo. Ko perdre yango. Ozana yango te. Pour se respecter ce totem na yango te. Faut qu'on a respecté yango, que ça ngo identité na yango te. Comment que yo ko évolue sur na makamwana parce que beaucoup qu'on a tout et puis ça mina yo pour tout ça yango pour respecter yango oui ba que non vie na nga ezali yango c'est ça mais surtout ça monter vous avez tout vous avez tout vous allez na makamu mususu donc comme la tradition mususu donc simbate na pouvoir na yo na technologie oui ba yango na batangisa na makamu mususu na ba setre na yo na makamu mususu moi bango ezate parce que respect connaissance na yo te. Alors mutabongo sera côté na zamba ba rolia toté à côté de ba risque que ça n'a pas ça respect na nature na binoté pour qu'on a binoté le pas kolia épée mais net singa sur la côté ba rolia ngate parce que yebinga alinga to sabako konanga rolia ngate asa moninga so ça mutaki ya kisanga no za Congo surtout ça ça principe on a été en contact en harmonie na koko na yo boko na yo a rolia yo te boko to okuta la léopard boye mais aleki na e asa eno côté okuta pe la lion boye to tem na bino na léopard na lion mais à tosi yo pour respecter boko na bino asa de loko mon côté atika aleki na e. C'est pas dire que nous n'avons pas zamba zara mais pas monsieur surtout. Non. Banyama pe ba mona pas soit disant pour ba cause là. Ba moni bébé moko boye tout monde ba phénomène yo. Nyama ko ya pe menya bébé asali le côté même kolo assuyer. Ça besoin dû à quoi? Mais ngai na mona mokolo moko na village nyoka alingi aye alingi mwana. Ah? Alingi mwana mais asali ma bébé. Pe assuyer te. Pour la ligne. On a respect à la tradition. Tout ça, bébé a un respect à la tradition. Oui. Bébé a une connaissance mystique. Eux, ils ont bien noté. Ok. Ma bébé comme il a été na vie na été. Bébé car bébé. Bébé. Pour Azali, nous sommes tous les angéliques pour les chrétiens. Pour te comprendre. Azali bébé, Azali, nous sommes pour les boko qu'on a biso. Nous allons protéger, nous allons respecter, ma belle que soit ah mais me rappelle il pamboli nanda. Nanda oui bébé
et ça bébé me soit boté na ndako na yo pas mon bénédiction papa zaki na mbongo te akomi na mbongo asa na l'autre côté a vie à malonga te mais akomi ko évoluer pour bénédiction ya sika na kati ndako élément ya sika mutu ya sika o senite ni abatelama et puis ayepe na makambu na ye carrément na état sur bien ok carrément na kitoko makasi et memi na kitoko na esengo azaki bozaki na passe mais ayi na carrément moko esengo yo ko boya inde nini il faut ndimaye pour bénédiction bébé ayi na bénédiction mwana o ayi bébé ayi bébé asika ayi na esengo ayi na plaisir papa na yepa comme na mbongo maman ne pa comme na eloko kitoko mais bébé musu pa ko ya pe ayi na malédiction ba bébé musu oui mambo kangami mona botami bolo bénédiction ezala bénédiction zate mabeza na kati na ye po ninga fandaki ninga buka maki asalaki mabe mingi na vie na ye passé par exemple so ya ana mokili yote tu ya 10 000 fois mais tango za ko ya tango sala bolamu so sali bolamu ko za bolamu tango sali mabe ko za mabe na kati na donc luka ko sala bolamu po bolamu esongela yo et que ça plusieurs fois. Donc constat au sala roboti marambo pe fungwami. Ko botape marambo pe kanga bébé suma. Bébé suma kasi. Et c'est ngasi ko fukuta ba grand prêtre o basanini ba délivrer na kata makambo wana. Bana ko karma wana. Ce que tu as dit que vie na biso de to vivra boy. Et simba mina moi si alors tu peux comprendre bien. Moi si ba ko na biso bazaki ko valoriser moi si. Oui, moi si azali être moko boy. Il y a respect. Mais tout le monde a dit à pototé. On a dit à Congolais, Africain. Moi aussi, il faut que ça ait une bénédiction, il faut que protéger, il faut que ça en aille. Parce qu'il y a 9 mois. 9 mois, ils ont dit se quitter. 9 mois, je suis venu à Zemi, à Zakouzé, à Bota, Loko, la Sika. Yo, je suis injecté. On peut pouvoir à Bota. Mais il y a recevoir. Tant qu'on recevoir, il faut respecter. Pour y aller dans le salisayo, qu'on y a na yo, makamuna otu na mboka mwasi. Il faut respecter mwasi. Azome mamutu. Oui, azome mamutu. Via mutu. Za mwasi. Il faut passer botosi. Alors, il a soupé tout tellement tout comme des gens qui ont rejeté malembe wande ko miko boy bazar Rolanda biso kokoriko le fungo la maman fungo la masolo bazar Rolanda biso bande ko nyoso bangi déjà pour notre émission vous contacter Maraville na Luanda kuna haut-parleur Luanda déjà masolo to efandi haut-parleur déjà comme na Luanda boleka le kawana ça la kitoko bande ko nyoso bozora bolinga boleka na haut-parleur bolinga bolo bela bo pese là vraiment de ce côté là déjà efandi kuna bambote na bino belé bande ko Edi au balanda biso et belé tout ça vraiment bambote mingi. Alors Nzambe ça na loko mususu ko sukola lolenge ya ko sukola. Il se pourrait que au soin na moi sinayo moi ça ko bape maloma moko boy baby silo pe makambo nyoso. Exact. Na bokoko des fois ba conseiller quelque chose obima ko sona na moi cité. Non. Mais font la biso dans makambango pour lelo tout le monde un peu plutôt pas les côtés tout perdre un peu ma valeur rebelle tant ba bazo les kabwe bazo la ba découvrir ma moi si azali muto ko respecter ko bima na yo na ndako ko discuter na moi si na te moi si pe aye ba ko to sa mobile bino mi balé bo sa na ensemble on a beaucoup évolué beaucoup sur makambo top mais ce qui yo moi si za ko respecter mobile na yo te mobile il peut ko respecter moi si na été tout beaucoup ça na vie que vous mettez ce qui n'a qu'aussi botan la conscience na bino na makanisi na bino beaucoup mona kino oui ça bon c'est respecter mon bali au peut se respect na moi si pe après ça respect makamuna bino ma libanda te pour ceux qui makamuna mi libanda secret no ma libanda moi évoluer et que ça la te pourtant on bato milim ma biba ko mona yango ba yoki yango la ko sona na bino la discussion na bino automatiquement ma kota na kati beaucoup évoluer tout est comme mabe ah les gens ont ma balle belé kufa ils ont kufa bato libanda moi si azo fanda ko finga mbaye libanda
5 ans na console makambo bango ba ndoki bazo ka ke ba ko lokaye pe na kati na ye azangi bozangi na kati na ye akomi ko ba n'importe quoi abengana mobali na ndako asa mobali n'importe et surtout makambo ya bino ya poto ko bengana mibali na ndako bozu yango wapi est-ce que awa na Congo bozalaki na yango bozu makanisi za libanda za ya bino te botinza ko pona nini mais automatiquement beaucoup réussi beaucoup évolué impossible le cas c'est ba sali beaucoup tous ba pesa bino bénédiction pour besoin malédiction oui ce qui moi c'est à poto c'est beaucoup pour en bannir à poto c'est normal pour tradition ba za bongo mais abiso te bozo ngasima que bo keneli boso ce qui problème ezali bo s'arranger bo carbonaté bo s'arranger makamoto normal ndako na bino et s'arranger à et puis bon ici et puis souka nango bo continuer vie na bino ce que ya poto eza yango te par rapport na biso ce que na boka na biso kuna moi si ezali capable de ressemble bien surtout personne n'a respect pour ben azo respecter pour qu'on na ezali moi si et puis balobi pe ceux qui ont couplet avancé ceux qui aussi moi si aux autres moi si sera lobby likambo ma pe ko sali ma petite oui ozobi maboyezo qui n'est même contrat moko boye et si eza solo exact eza solo mais za lokuta ceux qui moi ça bola mpona yo bénédiction pona yo qui yo kende liboso ko salema ceux qui a maudire yo pe et pour ça donc salema mais à maudire na cause moko juste yango bande comme souvent le barake omo putain mso babinga kababi amukindi ngai nyoso ata nazo kende cop mobo ya musala ya makasi koloka même musala a rebondir na madame ce qui a le madame aloba maloba kitoko ya kitoko sera keyi et simba eko simba eko zala pe bien donc basi on est ensemble kisi mobimba moi si ah moi si faut respecter mon ban faut respecter moi si mais na makama poto bolonga makama poto tout ça makama bako na biso donc moto a maîtriser moi si a okende liboso makasi moi si pas bako mo bali na ko sakana matondo tokomi na suka ye mission na biso le lot to apprendre mambo belé vraiment surtout ngai likambo oyo que neto zaboye ozana mbanda na yo léopard ozana mbanda na yo munyama mambo tozo découvrir na boko na biso c'est vraiment un plaisir à toi me rappeler tradition na biso tozo mona ba biso basala rango bango bazo sala rango baza na esengo bazo tshaka ko na ba vidéo bazo sala rango même ba bengisi pe pasteur ba bengisi pe nani ba ko bengisa bourgmestre maire de la ville aya pe ko bénir libala na bango ani ya mama ko boye bango mo bebi na bango biso c'est les moments pe tout est bateau ya biso tout on rappelle au chama et au ya malamu pe en avant c'est pour ça vraiment plaisir à trop et le Miguel c'est ça qui on a la prise de vue na Rachidi Marois la grande équipe et donc mbala bangonyo so ba accompagner à biso vous on a biso na PSTV à partir à 14h05 et puis samedi à partir il y a 10h juste tous les jours et na haut-parleur TV au Bétian vraiment à mobile na YouTube Beta haut-parleur TV vérifiez sur vos abonnés parce que bazor au désabonner à bande comme sous vérifier à tout moment vous partagez vous ça le rôle bande comme sous ça la biso vraiment plaisir et à trop grand merci Mbote Lina Bobeto Kenda wapi Kenda pesi vraiment ba klenda ebele pourquoi pas moi na suka ya bana maele nyonso tata moi si ya bana to benga raye neli moké la Corée du Sud ba Mbote na yo ebele on est de cœur avec toi pourquoi pas bino so bolanda rabiso na mokili mo babi pa ebele bozali tellement ebele nzambe malobanga mona to kabwana yo bon na ko singa na basi na biso na poto baye ba ko respecter mibali basi trahir te na makambo ya poto bayoka mibali na bango pour ba évoluer parce que tout bazo évoluer te ezali pa nini baza ko respecter te to ces alité mobali na moi ces alité bato sana bala na makambo ya poto te mibali na bango bazala bien pour mibali baza trahir makasi na poto c'est une normalité na préférer que non basi na biso bazonga na bako na biso ba respecter ko na biso bato sa mibali na bango bazala bien na condition ya bien moi si na mobali ba vivre pour ba na biso bazala kimia vous allez se pour la biso makasi. Voilà, merci beaucoup Nzambe na moni ngio bakisa pour le contact. Oui, contact na ngai ezali 089 63 81 459
089 63 81 459. Voilà, Tokomina Souka, grand merci Nabino, vous s'abonnez massivement, vous continuez toujours au Landabiso, c'est avec le même plaisir, toujours vous continuez. Prochainement, vous voyez, Milimo ya moto, génie à moto. Voilà. Comment se fait-il moto? Sur un contexte na génie à moto, ni Rubio comme la vie. L'autre comprendre que tant tout ça contacté, na moi si, on a parlé de la femme, beaucoup plus de la femme. Et puis na ngamo mususu pe batel si bango pe pouvoir na bango ba jouer ngo basiquement te ndenge ni peu marcher à moi na mobile les autres apprendre ngo na ndenge peu ya coutume na biso surtout que na ba recherche mingi na origine Africa ezalaki matriarcat trouver un peu plus tard na bande ko belé contexte yango comment ndenge ni tito comme ba patriarcat na ba ngamo mususu ba mususu batikali ba matriarcat. Nous sommes vraiment au parleur, l'école du savoir. On a vu notre cinéma, peut-être le prochain numéro. Bye bye.